azalaki bien oyebi tension ezalaka moment moko bato mosusu bakweyaka na tension na banzela tension ezelo moko eyaka bongo eyaka briske alors ntango emati ekweyisi moto bamemi ye na hôpital président pude azalaki na carte na ye bazwaka traitement ndenge mama denise asala bazwaka basoin na bango na assurance maladie na différents hôpitaux donc mbala moko bayambaki ye na ACG ezalaka suku te mais mama denise asala bakendaka eningalema me ye akendeki ngalema sante na magasin kitambo mais tozoka basoupçon ezopalanga na parci par là que ezalaki na pota est-ce que omekaki aux informations wana ou pas bon wana ezaka les ondi nde bakinois bamesana kolobaloba. Vous savez, quand quelqu'un décède, chacun amène sa version. Natalinga, na revivre ma film on a joué à papa. Nathalie maman parce que père va bien qui biso, donc il na maman. Alors mon andinga aussi. Parce que non mon a l'éloté, non mon a maréchal sans souci. Donc non ta la sous papa parce que par exemple pour des chasses, avant mon toyo, yé mon ko maréchal sans souci à ticket la kiko. Les gens qui t'es pas pour yé mon ko c'est bien organisé. Ça les continue quand ndenge ezalaka. Okoba kaka ndenge ezalaka kaka. Parce que vice président ezalaka. Vous ayez mo atike ki vice président parce qu'on travailler ensemble. Soki bakolinga mutaba ndo jeune bwana sans souci. Bazwa kaka mwana na ye moko lokola asala pe art dramatique. Fallon kasi wana adije tukina bango. Ça fait très mal, donc Savoyaki, sans souci, est commis orphelin 2 fois. Et pour Nanga, moi personnellement, moi, sans souci, et ça, le quoi, à côté, on l'a bolingo ninyo yo nani akoki kobima lakisanga bolingo neti oyo yesu yo kolo yesu akundelaka akotelaka kolo yesu akotelaka elombe ya ngai kolo yesu akotelaka la famille mobimba beaucoup de chance. Donc, dans la carrière, elle est moi personnellement, le roi je suis dans le parage, pendant ça, il y a eu un temps, il y a un petit frère, il y a Ottawa. On est toujours au Canada, donc c'est quelqu'un qu'on parlait bien. Tu as fait son choix, il faut le plus. Il y a moi quand même pour assister famille. Est-ce que tu as une maladie de connexion pour toi? Bon, en tout cas, je ne peux pas pour le banane ou ceux qui famille ne faut pas faire sa biso dans la vraie version, et sa biso, ce qu'on a fait dans la maladie. Au moins, il avait des malaises. Voilà. Par rapport à l'IWA, il y a papa qui a fait des chasses, mais tous les soupçons, ils parlent par-ci par-là que c'est là qui n'a pas de. Est-ce qu'on met quelques informations ou pas? Bon, on est les ondindés, bakinois, bamesana kolobalo. Vous savez, quand quelqu'un décède, chacun amène sa version. Bon. Moi, je me réserve toujours ceux qui n'ont la bonne information. Surtout que personne de la famille ne m'a donné cette information. Donc, je me réserve de dire n'importe quoi. Voilà. Maintenant, groupe Petit Calais, président qui est négatif, on a beaucoup à papa, pour des chasses, les loyers paquets. Le groupe peut exister ou bien, et au cas où le président Moussoussaki, qui est évité. Oui, donc c'était un groupe où Bameka déjà s'est organisé bien avant. Le réalisateur, il y
il y a Banda de Aboassime terrible. Je dirais même de vivant, il y a Poudre de chasse. C'est le réalisateur qui essayait un peu de tout faire. Donc il était parmi les dirigeants. Je crois que continuité Zakaka, Ndenga Messana et Djako Sala, il continuera son travail. Vous sûr? Parce qu'il n'a pas de domaine, dans un domaine où on a tes mains, c'est un réalisateur. Est-ce que vous avez vraiment sur Kamba, on est pour des Kamba? Avant d'être Djako Kamba, de vivant déjà, il y a Poudre de chasse. On a douleur à reposer sur ma question. Donc, il y a une musique. Papa Kenda a dit qu'il y a biso et on a président pour le président pour des chasses à 15. Douleur nous allons la monter. Pourquoi on a fait des rapaces? Douleur ni nous allons. Nous allons aller les lois à les tout le monde va message de se transmettre par-ci par-là à propos de loi et président pour des chasses. Je vais interpréter dans le autre côté de la Lelo. Le président pour des chasses, une version vraiment bien. Le président pour des chasses a dit qu'il y a des années pour éclaircir le choix. Non, sois clair. Question à vous, c'est question à y. Moi, c'est colère. Maladie, ni ennemi, président de Bissau. Attention, vous êtes maintenant, vous avez une maladie. Est-ce que vous avez un collègue qui est osambela te parce que poudre akufi ya kohumbela te ke o akoti hôpital ahumeli tosambela ndenge poudre azalaki bien oyebi tension ezalaka moment moko bato ozu bakweyaka na tension na banzela tension ezeli moko eyaka bongo eyaka briske alors ntango emati ekweyisi moto bamemi ye na hôpital président poudre azalaki na carte na ye bazwaka traitement ndenge mama Denise asala bazwaka basoin na bango na assurance maladie na différents hôpitaux. Donc bala moko bayambaki ye na HG ezalaka sulu te mais mama Denise asala bakenda clinique ene so Ngalema mais ye akendeki Ngalema centre na magasin Kitambo des places bayambaki ye basoinaka mpe bien baza kolandela mais yoyebi libwa ezalaka makambo ya nzambe libwa eye nzambe soki amoni mwana na ye azotungisama nzambe apesaka mpe ye azwaka azwi ye topesika merci na nzambe bato biso balobi akoki na basusi ebele parceke bato bazolobaki non départ oyo ezosalama groupe sans souci ya baterre eza cause naseki oyebi ntina naseki tudro wapi baoza na susi départ ya bato bakenda na groupe ene kokusa pour de susi tudro wapi bandeko liwa eza mabe tudro azalaki sai très cool esala ye eloko te eshoka ye te eloko te azalaki toujours bien voire même ke na ndenge nazoloba pour akufi président ya groupe sans souci pour akufi président ya groupe sans souci mais awa tomoni apparemment lereza deka tozoka mosusu bazoloba ngai naza ancien ya groupe sans souci bamosusu bazokonde matanga ekabwani bato bakomolela na bandenge na bango réponse na opesa bino te parce que ngai nasala théâtre te oyo alobi ke ancien botuni ye alobi bongo mpona nini oni ezanga na opesa te mais Mamadou lelo oyo président Poudre de chasse mpe akufi groupe sans souci etikali na président lisusu deux président déjà balandani bakei na yo moko étant maman ya groupe sans souci mpe bozo envisager bozongisa présidence wana kaka na bato ya théâtre to bozongisa ngo na maboko ya mwana ya papa sans souci oyo mpe atanga art dramatique eza bien organisé mosala oyo continue kaka ndenge ezalaka tokokoba kaka ndenge ezalaka kaka parce que vice président ezalaka poudre ye moko atikaki vice président baza kotravailler ensemble donc eloko mo échange vice président oyo Mboshiki Nzoti oyo balobi aza ntete kokima ya baterre ebele bon bao baloba adesidaka na groupe
oyo bakoloba balobi moto akodeside na groupe sans souci ezalaki poudre de chasse parce que poudre de chasse boyebi ete très méchant le son a décidé mbosulu aloba te soki poudre a décidé donc ye bongo bayebi ye bati kokosela mbosila bato bayebi poudre ndenge azalaki a motu moko so azwi décision na ye ata yo nani opekisa ete. Merci. Message nini okopesa na collègue tout ya pour ba artiste comédien nyonso parce que toyebi ba différentes matanga omona kaka des autres de groupe otama koto ya famille côté ya ba collègue ya musala parce que ba toto bo santé azalaka pe quartier po toyebi ba sportif pe ba koya ba okasala pe organisation na ba ndenge na bango yo en tant que maman message nini oko lancer na des contemporains bon ngana yebi pona ba artiste donc lobi nanu pa pour de temps akufi bato namonaki nanu namoni ke te famille artistique bazala na bolingo en tout cas côté liwa batikanaka te côté wana baza na bango intact oyo olobi soki baninga bakacher wana bango bakacher bakosala makambo na bango na ndenge ya sportif na bango pe ya sport donc nayebi makambo na bango te na ntuka mpona bata théâtre baza na bolingo. Merci maman totika yo pema. Courage maman. Donc pour comprendre bien. Conseil pendant que vous avez nous na kati ya groupe yango je ça là se passe na bacteur ba na kati ya groupe sans na maman Mado message ngana ko adresser et maman Mado au numéro 1 minute de tanga yi soki bakolinga muta bande ko dirigent ko ana ko sans souci bazwa kaka mwana na ye moko lokola asala pe art dramatique falon kasi wana a dirigé tout na bango bo bakoti apres motu mosusu lobi ezalaka ketiketi donc na sili ya bien na ndenge nde nazomolela na sili na nga je ne sais pas nyonso balobaka yango na tv te oyo tozoyoka oyo yango nga na oloba mwana ne ayebi théâtre ayebi kosala scénario epuis vie bana ne bele basala théâtre mpe baza bapepito wayaka na kutu nanga nani bibishi matondo donc mais so bapesi petio na mwasi nani falon ayebi ayebokoma scénario akoyeba kodirige bango bazuka baconseiller marke bafie tito wana o baleka bona baya baconseiller ne batakala baya baconseiller ne bakokamba soki baleki o baye na groupe sans souci sika bien biso te banozalaka intervention te tosala intervention wana komona ekozala bien makasi o groupe yango mpe kokufa nango te po biso babe yango onatra donc bato bakoleka baleki baleki bakufi groupe sans souci kozala nango kaka ata nga nabeteli yango tolo ye abeteli tolo me ekozalaka kaka po antenne aza nsima na ye. Falon mes condoléances. okokoyebisa biso vraiment ndenge nini papa poudre de chasse azalaki vraiment na bino na groupe si sango ya liwa na ye eye esalaki bino ndenge nini? Papa poudre de chasse quand obenge papa nde nabenge papa na groupe il était vraiment un papa oyo abandaki kozala na discrimination te azalaki na parti pris te vraiment banda ozwa biso nyonso bana. D'abord, c'était une personne qui a bomba kanda na motema. Donc, azalaki akoloba ne asiliki mbangu mekanda ne eumela te ata asiliki nde nini oyebi noke nde papa asiliki boye mo boye ye mo kaka moto asiliki obenganga lisusu. Donc, c'était un bon papa. Liwa na ye tokobenga ngo brisque mais liwa eyaka kaka koseprendre biso.
vraiment surprendre biso na temps oyo nzambe alingaki mais biso bato tosouetaka te koperdre na être cher parce que eza lokola lelo groupe sans souci ekomi orphelin 2 fois et mpo na nga moko personnellement mwana ya sans souci eza lokola kotumola kota wana ça fait très mal donc ça moyaki natali nga na revivre bafilme wana ya liwa ya papa natali mama parce que ere babengi biso tokendai na mama mwa andomona ndinga osimba mama te parce que naomona ya lelo te naomona maréchal sans souci donc naotala sikoyo papa parce que par exemple pour des chasses aza motu oyo ye moko maréchal sans souci atikelaki groupe ezalaki teke bapona te ye moko moto atikaki so naotala je me disais papa motu oyo otiki il a fait 13 ans avec nous 13 ans wana tolembi ye te tolingi ye kaka il était toujours bon asimbi mpe groupe na yo parce que ere batikela moto responsabilité bayeba déjà de quoi il est capable mais il est parti on peut pas dire kalembaki biso mpe tolembaki ye te parce que quand il est dans le lit azaki papa ça fait mal voilà tout ça comprendre vraiment que souci eza makasi et puis pas c'est ça continuer toujours na mitema selon ba spéculation ya batu ba rumeur etambola que hormis ba crise asalaki eloko oyo esali que ba tension ekitaka ye mingi eza par rapport ya ba départ oyo esalami ebele na groupe sans souci. Je sais pas eloko nini oyo kodéranger papa oyo bana basi bakoli se sentir capable bakei babunda bavoler na bapropre aile na bango ekosala papa choc to ekosala papa passe donc le président poudre de chasse a formé bana abimisi bana ebele baolela awa vraiment ebele par exemple pour les chasses abimisi parce que surtout tangi ya maréchal sans souci ebele mpe baza bakufa ebele baza libanda ya mboka mais ebele oyo baza bana ya président pour les chasses ezalaka esengo mpona papa monaki te mwana na mobu akolaki akei quelque soit ndenge abimelaki mais ekozala toswani lelo todiskute ndenge okendeli mais ntango mwana azo excele so papa yoti pasi seke aza papa motema mabe vraiment avant toloba mama mosusu toanalyse yango ekokai kozala choc te parce que groupe sans souci ekufa ye te groupe sans souci banda ocontinue puis il avait ce plaisir là ya koforme kaka bana so bake ezali ka fierté na ye mais lelo groupe sans souci ekomi decan ekabwani ndenge tokoyokela kaka barumeur yebimaki groupe sans souci ekomi decan apparemment baancien na banouvelle pourrait koleka mpenza bien te pourquoi ezoleka bien te par rapport ani mpe solution nyonso tofandi awa bana boye bomoni bitumba je ne pense pas groupe sans souci ekokabwana decan te parce que baoyo baya après maréchal sans souci baza tokoya bakoko donc baza mosisa moko baza source moko donc mwana oyo ye moko se rebelle contre source na ye ye wonde peut-être ozala maudit mais moi en ce que je sache na ndenge mpe baancien nde bobenga bango parce que nga nayebi kaka baza baacteur ya groupe sans souci oui mais baoyo bakenda kosala mosala kaka moko biso tosala bakenda baévolue na ndenge na bango parce que motu nyonso te nde akokaka mpe kozalaka adirige ye mpe asentir que non akende aza incapable akokende na ye vraiment bokabwani eza te so ezalaki bongo nde bongai bokoyoka ya mosusu mwa bitumba mwa baguerre d'esprit mais je suis sûr que bozalaki ya depuis lobi lelo mo esalami te et puis esalama te voilà bokomi lelo baorphelin 2 fois bozo envisager kotia vice-président akoma en tête ya groupe lokola président to bozo envisager ko regrouper les sous anciens nyonso po bosala sous vote bo voter président ya sika groupe sans souci eza bien structuré alors très bien structuré donc lokola papa nyonso ere abota bana na ye abiki te fona fongola compte na banque fona sala compte bloqué mo boye bana nanga so bakomi na age boye ba bénéficier baza à l'aise
ndenge moko maréchal sans souci atikaki groupe bien structuré, ndenge moko mpe président poudre de chasse atiki groupe bien structuré. Groupe sans souci eza ASBR eza wenzete. Alors groupe sans souci ezali na structure nango ndenge na mikanda ekomama. Quand il y a un président, il y a un groupe, il y a un vice-président, automatiquement président a profité. Même si on a retraite, je n'assume plus, automatiquement les vice-présidents doivent remplacer. Donc on n'a pas à faire une réunion, on n'a pas à voter parce que voire même le président Jean-Pierre Bouetou n'en a pas été voté. Donc l'obité que on impose, l'obité que tous la démocratie, mais la loi c'est la loi. Donc ce qui est écrit. Et ça bon mon structure à tout souci. Merci beaucoup à vous. Bolingo ninyo yo nani akoki kobima lakisanga bolingo neti oyo kola yesu akundela kanga akotela kanga kola yesu akotela kanga elombe ya ngai kola yesu akotela kanga Kaba